ezalaki nde 1113e bataillon ya lisanga ya Basimi Manduki Nduma Defense of Congo Guidon nde ezwaki mutindo ya komizongisa epai ya mapinga ya Congo démocratique wana nde eyano ya général autoproclamé Guidon Chimirai na baye bazokanisa te alongwe na zamba baoyo balobaki général Guidon amipesi na maboko ya FARDC na condamné bango te mais bayeba la réduction eza baguette magique te sengele ezala na processus mikanda na biso topesaki na maboko ya bakonzi pe tosali kolakisi motema malamu oyo ekopesa banto nyonso bayeba ke biso toza na posa ya boboto na mboka na biso ndeti na tindi 1113e bataillon et les caliboso pour être de répondre na appel à chef de l'État. Général autoproclamé Guidon Mokonzi ya Basimi Manduki nilisanga ya NDC na walikale oetuka ya Nord Kivu alobaki lisusu te na ngonga malamu aroyeba na robima na zamba soki ayokani malamu na bakonzi ya ekolo Goma Fiston Isemwami Evewa.